Mais Taboulay a bêti Olympia na 30 ans. Mais Moutali Bosso. Ba jour rebelle, pena mindele na kati. Na mindele peso compter. Mindele fait compter. Zenita Wero mona sa mindele. Te. Ya Jibo mona sa mindele. Te non. Ya Fero mona sa mindele. Ya Fali mona sa mindele. C'est une équation. Les bandes ba concert à Taboulay, bazo ya ba Fali na ba Ferreté. Pourquoi? Il faut surtout na bango. Non, toké gauche droite te ba ko ba ke Fali à l'équipe ba musicien nyonso. Mais yango to l'équipe ba musicien na ba o ba kufa, na ba o ba za vivant. C'est nos communication na ba to ba lobela raé. Non, yemo na répéter. Fali à l'équipe ba musicien nyonso. Na kozwanga en considération moko Fali à lobango yemoko. Est-ce que yo assuré par yo lobango? Le créateur, yo créature au leketi. Nulle part, moine, à Rokokana, à Rolobaki à l'équipe papa naï. Ya solo. Et comment m'a nulle part, moine à Roloba l'équipe papa naï. Musicalement parlant, tous les parents peuvent avoir beau trabisso. Donc il faut respect Ezala. Siko régime. Il y a moteur, il y a ferré. Et ça, comme malembe, à part stade ou à monaki, et régime, il fait comme un régime extérieur. Ça veut dire que, on soit fournir comme effort, na performance, na kin, il y a un te côté libanda. Faire à côté na piste, après évidemment, la difficulté naïe, pendant que Fali Azagi toujours la même vitesse de croisière, vitesse naïe changeante. C'est le comme na troisième volume de l'album Dynasty. Ndenge ni faire ko nzembo ya Selio a galéré na ye abundila ya zarana ye bien a tchango na troisième volume a ju ya bandeko mususu ya quartier la tête a tchango na premier volume tout deuxième volume. Ba ta quartier la tête to ba to ba bimisi liboso wana ba bibi na enlevé des rideaux à Dynasty et que ba ya simandé dynastie vraiment. Il y a une stratégie ni na osala. Mais et le ka to senga na ye que Aoumi sa troisième volume wanati. Aujourd'hui, makambo biso kana bino na internet Laurent Tandas na Marlène Kassanga ezo le kati. Ba tiraillement wana pona makambo ya faire. Non, c'est un ba gérant parce que ba gérant bien parce que talarara na komo yoka ba makambo moko très personnel et puis intime. Mais elo ni salo qui c'est marqué a postulé aussi l'autant lelo tout monde plusieurs collègues, plusieurs amis journalistes vont postuler. Ozobanga poison, ozobanga nini pour postuler. To maël épée sagesse aux aranons déjà et puis tant qu'il va classer. Ok non, ben nazobanga te mais ça conviction à moto na moto. En fait, elo mo so ezo régner mikolo wana moto to alingo sala. So iba tout ba ça flat, tout le monde a ke tonga ba flat, ebi ma flat ne suka ba. So ki salaire il y a des députés et l'ongwe na ba montant ezalaka ekiti $500 tikalaka wana ko kimate. Nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na côté poisson. Tala mbisi pe ya mwana te haza minerte haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba, basangisi na poivron, basangisi na céleri, basangisi na pomme de terre, basangisi na munganza. Donc mbisi azu vitamine. Bazali susu na ngulu, bazali susu makayabu, brochette, oto bengi kamundele, mayebo. Ndo biloko no so mboka. Pa Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azo sala pana bana mboka yango wana congolais pona esiko yokolela or que ba congolais to yebani osali 6 mois bo bundi na propriétaire te musapena lisu mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris
dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune. Merci fidèle internaute, merci Nabana monde entier, surtout merci Nabana Kotou. Oyo s'abonner à la chaîne YouTube. Oyo, merci beaucoup, vraiment, tous reconnaissant. C'est grâce à Nabino Ndé, tous continuez toujours à bosser pour nous informer. Nabandeko no s'abonner. Mais s'il vous plaît, Nabandeko no s'abonner, vous s'abonner à la chaîne YouTube. Oyo, et la Rabino vérité en face, comme d'habitude. L'autre, on a réel plaisir. Il y a un bakulu, tout le monde a bakulu, il y a un média, il y a marque tabou, c'est marque tabou. Il y a hésité à rater, surtout une invitation pour répondre à la question de Bissot, Azara toujours présent. On a un réel plaisir, il y a un autre mais qu'on décortique, m'a rebellé. Tu sur la politique, tu sur la musique, tu sur la. Marabo boni petali mo sala oye à sala la presse, tu me peux décortiquer moi ba dérapage vraiment ça na musala to sala ka moi ba to je ba souter mon kola zanani le kazanani puis na zo sala musala ngo vraiment malamu et puis musala ngo sala maranding pour sala musala malamu to me reçoit ba détail mo belé merci na ba décoto apesa biso confiance déjà un grand merci na muto akatinga suki boye Héritier Makaya donc ndiko na biso à Angola parmi les grands coiffeurs ya Luanda. Pour le moment, à Paris, donc Héritier Makaya, merci beaucoup. Pour le bandego, on a pour ça bakata bangosuki, aza mobile, même nanda ya kati yo kati bana et ça la soukana. Petona c'est Marc Tabou que j'ai dit bonjour. Bonjour en tout cas Megenyema. Encore une fois, c'est un plaisir. Même Sogeata, naza vraiment pour ça Mikolana roulekate, mais je n'hésite pas à l'invitation nayo par rapport à ce que tu apportes en tout cas na média nabiso congolais. Tu as aux la structure moro qui est petit à petit dans développement malgré âge nayo malgré que oye si ma mikole belé mais aux ali ko sala oyo peut-être ya non ba sala quitté c'est vraiment coup de chapeau et nous t'encourageons à aller toujours de l'avant et puis toujours plus haut. Merci beaucoup Kouloutou Marc Tabou, c'est Marc Tabou. 10 ans il y a grand prêtre et Seigneur lay taboulay et encore ça 10 ans banda tikabiso est-ce que vous bon sapé vous ça quelque chose vous un événement bon ça la famille pour soit besoin d'organisation vous préparer pour 10 ans absence il y a taboulay déjà pour le 10 ans ils ont automatique hein, et ça les marra chaque année depuis 2013 que papa taboulay a tikabiso to fait toujours chaque année et zala mingi na bokasi ya le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka ou Azali vraiment les qui a taboulé à bataille ko tambola depuis Paris batebele baye baraté donc tant balobara staff Gentini Ngobila Mbaka son excellence gouverneur et le premier citoyen de la ville du Congo de Kinshasa c'est Gentini Ngobila Mbaka donc organisé chaque fois déjà yim t'organisé ouais depuis, avant même à la gouverneur depuis papa Atika Biso. En tout cas, Gentini Ngobila Mbaka Ndemoto à son Arabiso, entre autres, ma sœur Nabiso Bazali au niveau à Kinshasa, Tourbo Sate, commissaire général ou Azali ministre Yamakambo Italie, communication, culture et tout, il y a ville à Kinshasa, Yvette Tabou, Bango, pe ba organiser sans oublier aussi Peggy, et chaque année, en tout cas, soit actif. Alors organiser le Moko puisque Azolo peut organiser le Moko na mois oyo tozali nango tokota nango il y a octobre et effectivement voilà mais ils chiffreront quand même 10 ans vous kanisa nini to Gentini Ngobila beti dali solo na bino qui est ça la tour cette fois-ci le ils a 10 ans non ils en novembre ils en novembre c'est quoi tout ça en octobre voilà et tout ils ont en novembre et collègues plus en novembre. Donc, ils allaient toujours préparé. Et je crois qu'à partir, il y a un mois d'octobre, à la fin, des bourgeois, au Babengi, publicité, tout annonce, au Hirolakisa, événement Hiroleka Wapi et tout. Mais chaque année, ils ont organisé.
Et pourquoi pas le 10 ans? Parce qu'il faut le dire que ça fait 10 ans que le seigneur de la musique, le seigneur Taboulay, Ouazali, le père fondateur du rumba. Oh lelo, baleki, bazali ko sakana rumba, bazali ko joa notoriété na kati ya rumba wana, ba père fondateur, bato bazali ba précurseur ya biloko belé oyo tozobeta na kati ya rumba, ba nuance, ba mélodie, makambo surtout, eza bango, ba Luambo Makiadi, ba Wendo Kolosoy, ba Grand Calais et tout, voilà quoi. Donc 10 ans, il y a mon tour à participer en tout cas à la création à rumba wana, ça ne peut pas passer inaperçu. Bon, permettez aux artistes de interpréter Nzembo ya Taboulay na ba concert, ba remix de musique ou ya sala ou bien ils ont encore automatique le rôle de seigneur de la rumba. Non, mais il y a ça icône, icône. En tout cas, au groupe qui s'est monté à interpréter Nzembo na. Ce qui vraiment au côté na ba bar, na ba restaurant partout na kata Kinshasa, au cas toujours batu ba interpréter Nzembo. Banzembo na ye bango na baluambo baza ba icône donc banzembo na bango topikisa mutute à interpréter yango mais ça eloko ya ko enregistrer yango wana il faut normalement avoir autorisation na famille qui est représentée na katia makama musique na Peggy Tabou ou non seulement azali artiste musicien mais azali pe représentant ya bana oyo bazwa pour que a défendra ba droit d'auteur na makambo to etali musique ya papa. Voilà. Mirage passe là le même procès? Si non, mais à l'époque, nous avons famille pour qui Peggy, mais si famille pour Peggy, donc c'est lui qui s'occupe de Magambo Stueta la droit d'auteur, Magambo Stueta li ko enregistrer Nzembo ya Taboulay, il faut contacter Peggy. Voilà. Tant que Mirage a salara remise à Nzembo naï. Papa pas aura chance yo kango, vous aura temps. Oui. Ayoka papa Nzembo parce que malade. Ayoka kango. Ayoka kango pe asepela na ngo makasi yebi que papa appréciera vraiment Mirage P, Mirage supersonique. Dommage que l'équipe Nabiso Mirage a gardé capté pour la carrière naïe. Mais azaki l'un des artistes au abanaï ko sepela nae ninga abanaï ko sepela na ba Papa Wemba ba Koffi Olomide ba Redi Amisi ba Ferrigola et puis ba Fally Ipupa abanda sepela na bango. Alors azalaka cœur ouvert na ba artiste congolais. En tout cas oui, en tout cas abanaï ko apprécier ba artiste ba sala musala parce que c'est tout à fait normal. Bango baza ba papa ya eloko yo batu baza ko sala ezala toujours plaisir ya omona que bana baza ko sala mosala obotiki la bango bien neti biso pe ezala plaisir tant ovandi awa migenyema azali ko interviewer yo bon so tali migi akala ou azaki trop polémicard na Angola otali na migi ya deuxième position ou azaki trop fanatique motali na migi ya lelo moi je me retrouve na migi ya lelo. Merci. Voilà et puis on encourage à migi ya lelo. Merci. Voilà. Tout ça, on a 10 ans, il y a Seigneur Lay, Taboulay, pour clôturer en gros. Tu belé ba mitu naka elo oni ne boma Taboulay. Zalara kiti wana ya kiti lelo kolutu pe papa na biso, Janselingo Bilavandi ya gouverneur, ya umutu mema papa na biso na mabele to zalara coïncidence ya maladie na ba poste wana ondol ko pona mbuka. Non, ezaki ba poste wana Taboulay Rocherot, le Seigneur. Ils quand même maladie et puis moi je crois que ils surménage parce que bautara Cuba en tout cas na ba papimboma bazala kuna ba Zakari ba baswe bauti Cuba baye ba komi na Paris normalement il fallait payer à Paris ma permité ba continuer l'avion donc confrère na bino na bisonyo surtout papimboma ebili solo wana ba continuer l'avion baye Kinshasa étant ba komi Kinshasa ezalaki vers le 30 juin, l'événement, le 30 juin, il fallait les Kanamassina. Je crois que Ouera pas Betaki, Namassina, et tout, et voilà. Et papa Koko Makomaki, Lobi Nangomba, la Moro, a Kenek événement. Tant que événement, on a Yemba Kipé. Je crois que long voyage à Salaki, a commis ici, quand on a payé Lobi Nangwa, permis à Keisusu, Koyemba, et tout, et voilà. Et on retourne Nanda, Koutangalalaki, et puis Natongo. On a constaté que à Salaki crise, même qui est en hôpital, et puis après,
quelques temps dans l'hôpital, situation puis s'aggrava qui jusqu'à ce que tout ça là qui n'y a pour que tout évacué ailleurs dans Poto et voilà comment est-ce qu'il a fait. C'était en 2008. Voilà comment est-ce qu'il a fait 5 ans de maladie d'AVC. Et voilà, donc, et puis je vois qu'il raison sur lui et Atika Ibiso, en 2013. Voilà. Merci pour votre précision. C'est Marc Taboutos et l'organisation Sogibo, ça a 10 ans à papa. Taboula et Tozana pour nous sa force, pour nous la promotion et puis pour nous signaler tout ce qui est bioté voilà. Où il est dans les bons. Ok. Tout le monde a vidéo, c'est Marc Tabouna Kinshasa en plein kin. Ozo filmer ba chantier banzela ba chantier banzela oyo mokonzi mboka Fachi Béton azo réaliser na kati ya ville ya Kinshasa to ibité c'est Marc Tabo komi chargé à communication ya Fachi Béton non ou bien ozo salara qui journalisme mais au niveau soutenir yé côté info je sais pas au côté de biso na bandeko ba otala biso et le réunion ça qui est au filmer ba chantier na banzela au Fachi Béton non ils ont chargé de communication te boebis muto qui par marambo itali presse naïe comme on a Eric Nindou je salue il en passant à l'égard à Paris presse présidentielle les alliés pena ma presse son ligne batambolana mokonzi moi je ne fais pas ça dans les ganas en indépendance nanga j'étais à Kinshasa j'étais curieux parce que bisonyo surtout tout le monde qui nini Congo ezalaki honoré na jeu à francophonie tout dit maraté que Congo un jour tokoki ko organiser ba jeu et puis na ampleur et Salemaki tout s'est bien passé il n'y a pas eu d'incident toki batu bazokite batu babukanite et tout batu bayaki pe basepeli na batu bayaki ko organiser événement na nazalaki vraiment bien parce que nga nazala quitté et du coup tant on a quitté na Kinshasa na okaki posa na keneko tala ba réalisation en si peu de temps mokonzi asalaki na côté ya sport ndé na kendaki kotala moi mouké na kei kotala et tout et voilà alors na beta qui tourne affaires étrangères na tala na ngambo nanga na moni bazali kotonga au moins 7 tours donc ba building ya milai boy 7 na 16 ali vraiment na sika bakocha ba banque bakocha ba biloko ebele kaka pona ministère à budget na ministère à finance et babengaki esikango babenga yango tour de finance. Dans un surpris à mon éloquana. Après, je me suis dit, mais pourquoi tant toi na poto, tout le monde a réalisation mon kondi, azaro salati. Peut-être batbaos de la kisango, mais bao la kisango bien té. Na filma que l'éloquana na ironisé. Tant on a ironisé dans le baki me fachi to lembio comme tonga trop. Bato belé batala ki vidéo et ça là qui vraiment buzz vidéo na makasi. Mais na soki ben injure belé. Il y a batu bafinga longwa kuna jalelo et tout banini alors yo ebike biso to za batu to les gars na TV et insulte et décourager biso te soki peut-être monta fingio nde pesio sous force ya osali kambosali à partir à wana tamba finga balobi mais de toute façon on l'accepte ba tour est mbongo na ye mutu etongi yango ngabi mais mbongo ne mutu etongi yango te mais ezali sous pouvoir na ye nde ba signature à Mikando et Salemi pour que Esikoyo et Tongama. Donc voilà, soit quelque part paye à signakité, des tours au PC Tongamité. Alors le quoi pour benga jalelo, na ola qui s'appelle, misalo ezana kata Kinshasa, yango na filma qui tolobite ki Kinshasa bongi, mais to mona oyo mokonzi azali ko sala ba route secondaire, asali route secondaire na Lemba, asali route secondaire elongo a Foire, ezokende ti 24 asali ba elengesa asali banzele bele ngiri mubimba et comme chantier banzela ba fungola ah poids lourd tout wana ya lokwa neti ya poto poids lourd ya lokwa poto ya ratana libulu monte babongisango danger na gare centrale ti poids lourd kitoko na kini bat ba olia bien na kin na kin yo tikinit na kin mais kolia bien oyo zo koloba kolia bien ça neti awate ezaka neta kin batu bolola nzalate kola nzalate wapi kini to bien même na poto wa migenyema te mais tout temps to loba nzela bat bolia nzelati bat bolia nzelate mais nzela non bat bolia nzelate mais nzela e komemela batu biloko bat bolia nzelate nzele memela biloko ville à Kinshasa facha yeko kuta yango même na place ya Rochant Park ezalaka souté tango facha
parc ya pamba oyo place bana bako sakana ba terrain surtout à Bali ba terrain surtout o babane ko lona ndunda nyoso batongata est-ce Fatim tatonga ba place wana so a récupérer oh a récupérer nini so abuki banda ko bato bengi monter ya mabe donc biloko ya kolia pona Congo il faut uta wapi libanda ya Kisasa siko libanda ya Kisasa biloko ya kolia o uta na camion wana e uta na nini n'est-ce pas na banzela soki nzela ezate camion ezalité train ezalité et avion pe ezalité ya komema biloko yango balona yango na kata Kinshasa yebisanga bilanga nini oyo monaka ya monene na kata Kinshasa o bakoya mema biloko tokaki bukanga lonzo oyo salimaki na pouvoir passer et tout tala bukanga lonzo suka wapi n'est-ce pas que kufa eloko nini bukanga lonzo ebimisaka donc nzela ezali eloko oyo ko acheminer biloko tant bato bazoloba social baoluka social na kati ya mboka na biso est-ce social esalemaka ndenge nini social esalemaka soki misala ezali misala yango esalemaka ndenge nini tant baza kotonga babuilding est-ce so batongi babuilding oyo ezosala batour de finance batongi bastade batongi nini oyo zoning mobimba industriel na maluku esika basociété bandoya bazwi zando batransforme zando mama yemu batongi yango lisusu makambo etali mai batongi centre et sukolaka mai pona batu bamela ese biloko wana nyonso to epesa batu musala te il faut fachi aza wana te pour que azwa camion moko abanda kokabela batu mapa ofungoli munoko bacheli o mapa na tongo et puis bayo che fufu lokola mango ya lokola RSA lokola non il faut cha misala pour batu basala ndesima makambo ya et ça se fait oui petit à petit azako cha misala na tunyo misala ni asika omoni ba jeune kino ba osala na kinde oti kini boy misala omoni kina mikolo ko ba osala yango na kini ba société 40 fonds mito 20 ata 10 pamba yaso o ata na société moko et engagé plus de 1000 personnes 1000 kino par exemple ezani société na personne exemple to organiser jeu en francophonie siko on a stade de martyrs wana na pesa wana en tout cas exemple to ki wana parce que batu ba ko loba ba mususu d'abord tozana ninyo gratuité ya kotanga gratuité ya kotanga azwi nanu alléger ba poche ya ba parents alobi na bango ke bomema bana en classe na bino ofele donc minerval wana fa ba futa bobomba ngo nanu po bomeka osana ngo eloko mususu et de deux na tuni bino na jeu ya francophonie wana bomonaki batu babandaki kosala te ba jeune basala ki te na kata jeu ya francophonie wana ezalaki jeune eza pour so emayaki pona mois na loba musala mais il faut qu'on crée biloko ba créer yango petit à petit to créer Jeux olympiques et beta ki ya Jeux olympiques batu bazoki mo musala te bazoki mo musala siko na kini eza na ba société te ezali ba société koti ezali komi na ba industrie ya montage ya nini ya ba bus et komi na kata Kinshasa sans compter ba société ezalaka avant sans compter bandeko na biso pe ba indien o ba ya ba mema pe na ba misala bazalaka nango ba futa bien te ba futa ba $30 par mois mais il faut s'améliorer petit à petit parce que Fachi pa kouti yango il faut s'améliorer petit à petit ba création d'emplois ezali petit à petit na o nyonso azo ko réaliser et ko ya malin mais je ne suis pas ministère ya nani oyo ministère ya moto atalaka bato ya misala ya o etalaka bato basalaka misala pona peso ba statistique wana mais je crois que les choses évoluent petit à petit ce n'est pas encore ça mais je crois que la volonté y est par les actions que tout moni déjà Fachi aza ko sala malembe nde ekokene liboso mama ye mwana basali sika wana ba ozata 2 sentinelles ta sika ata 2 sentinelles à pamba to minimiser ba ozata te ba tour de finance wana ba otonga ba ozata te mais tu as plus de bano balokotaki kuluna ezokoma bano merci bano balokotaki ya bakuluna wana balokotaki ya bakuluna ba memi bango place bakendaki kosala formation na bango omoni bana bakuluna na ba memi bango na ba Afrique du Sud te kosala ba formation nyonso na pona musala bano ba memi bango na mboka ngo nini o ba omema bakuluna et tout et kimingai et si bazo kotsa bango na avion bakena bango ba former bango bazo yekola misala voilà na kanya makasese ba yekola misala te ba jeune wana bazo transformer bango te misusu batini bango na Afrique du Sud te on essaye tant soit peu
de vouloir faire quelque chose. Batu bazali exigeant trop. Ce qui est tonganda kuna yo. Au pesa un ingénieur moko o atonga ki mabe, so ka tengi misaki mir, mutu ayesika akobanda kolanda na mir wana etengama te. Il faut ça. Il faut bouka na mir wana etengama et tout ata la so fondation ezali bien pour que amata. On comprend. Batu bazolinga ke facha ça la magie. Mbala moko akoti mbala moko boum baguette magique a changé Congo. Non, il y a un processus pour que Congo ait changé petit à petit. Et la volonté, ils ont la volonté, parce qu'en 5 ans, il a réalisé, prédécesseur ne a réalisé en 5 ans, Misala Oya Sali na Villa Kinshasa. Voilà, tout ça qui n'a problème à Maï, non, n'est-ce pas? On a problème à Maï, problème à Maï. Azobunda, asasali, ba point, yako, ni nango ba benga yango yako lambara Maï wana. Asasali yango. Et ça, ba point na sali yango 3 sur 4. On habite dans 10 000 euros c'est le président sali na mboka na biso. Ebele. Mais tant que koti sika to mboka na biso Kinshasa ndeto zalaki na embouteillage moko monstre. Embouteillage justice ko ezaka. Et si la teme yokanga non. Et si la teme a apesa. Et si la biloko pene salami. Oh mais et ça mais tongaki batongaki ba photo de mouton ate salaki ba procès. Ba so de mouton da banzele za na problème. Siko nini? Wana ta ministre ko salango ta gouverneur. Mais gouverneur sera zo sala loko, il faut salango sur le pouvoir de qui? Bien sûr de les biloko to compter pour na mokonzi ya mboka ki asali ba prince asali ni nabi c'est les biloko normal biloko to o kolongola peuple na chômage et pesi bango misala et biloko oyo elongola et demboka na biso biloko oyo elongola peuple na chômage basala yango na baguette magique te ba structure kango bazali ko sala yango lelo soto wana kati ya poto c'est du long terme poto bazwa tempo ba ikoma poto oyo to komi. Et ça n'a pas siècle des siècles pour tout le s'organiser. Malem, pour tout comme au commis président en France, on a besoin de m'accompagner parce que le gouvernement déjà, les alliés dans Makamouana, programme, le gouvernement est fonctionnaire à l'État. Bah, il dit que pont oyo, on a tiré que le président Moutaloba, alors Mboka Nabiso, État oyo, Mboka Nabiso, Komaki, et ça qui n'a État oyo, recommencement vraiment à zéro. Je crois que le prédécesseur, il y a mon konzi, Félix Tshisekedi, Kabila, a salaki par naye, mais ils salaki suffisante parce que la population a salaki kaka souffrance, infrastructure et salaki yangote. La preuve en est que tant que pouvoir y sika et koti qui ça c'est d'indara mai. Mais bandai ko accuser gouverneur Gentili Ngobila qui ça c'est d'indara mai. Mais na tout ni batu question qui ça c'est d'indara mai. Est-ce que ça Gentili Ngobila mutasaki qui ça c'est d'indara mai. Tous les ali ba prédécesseur na ye to ko ba peka kimbuta te mais ba o bazaki liboso ba sala ki musala malonga te et ko sala que bango ba hérité na makambo ya pasi bazali nango il faut ba luka ba bongisa yango pour que ba rebâtir makambo ekende liboso. Autant que 10 000 euros facha sanitaire. Mais ngana oyebisa que yokuma uzara kuna buzarana na kini kuno mais soki balobino banzelo lingolo babanzela te. Banzela na niveau. Siko yebsanga eloni to. Par exemple, mboka lwanga ava na Angola. Voilà. Basala ba grand pont na Angola. Basala banzela kitoko na Angola. Ba kontango te pour na président. Gouverneur mutaya basala makamba na riba. Na le président voya face à ba asala ba kamuneti bon. Côté de sa fati félicitation au na moni na musika. On a qui kinité depuis ça fait 4 ans. Éducation très important asala gratuité. Côté sport na moni c'est bon. Non, gratuit. Sport kutu yo soko kene loko ezali o babengi mutu so asali sport ako même éducation ya mutu azui kelasi apoti kaka na pouvoir ache kelasi ofele mabe à part kelasi à part kelasi a restructurer loko ezo boma mboka na biso akomi ko restructurer armée pour armée na biso ezalaki infiltré. Les lois comme pour restructurer l'armée.
parce que mboka o ezangi armée eza lokwa mutu azali na sida azali na banticorps te na nzoto na ye maladie nyonso to ekotela ye azali ko restructurer armée petit à petit ba ko former bato mususu et puis bato nyonso to bazoko ya bazako kende ba bandela ba yeba ke soki oza infiltré to infiltré te azo sala musala na armée parce que yé armée ou akutaki ezaki armée ou ya ça o yé asala kité c'est le premier président aya akuta ba structure nyo surtout o ya vandelaki ba prédécesseur na yende mutu ba salaki yango bato wana nyo surtout ya kutaki yete mutanoma bango yete mutacha bango et tout mais biso nyo surtout eba que ba lacune ezalaki il fallait suko petit à petit komeka ko assainir eloko wana Mobutu akota na coup d'état tant Mobutu akoti na coup d'état je crois que alongola ki bato nyo surtout ya Kasavubu aye na bato na ye Mobutu alongwe Kabila le père tango aye a kotaki na coup d'état tango akoti na coup d'état salaki nini batu tout bazalaki bakonzi na époque Mobutu balongwe batu asika bae mais Fachi aye akoti pacifiquement Kabila atiki pouvoir ye azui ba élire ye akoti akoti na garde du corps azaki simana ye aza garde du corps azaki na ya prédécesseur ne Kabila garde du corps ministre Ouazalaki ministre Ouazalaki na Kabila monsieur Chibala voilà alors ce que bavandi na bango na coalition basalaki ce qui batu mususu ba na mauvaise foi ya kolinga ke Fachi a avancé te alinga se débarrasser na bango a se débarrasser na bango na mando quitté parce que lingi mboka ezala na paix a se débarrasser na bango na nini a réussir ko balola parlement et comme un avantage naïe. Tant que comme un avantage naïe, ma beaucoup naïe fungami pour que asala sko musala parce que a remarqué que bateau basala ki kala bazala ki peko sala ete asala pena musala et longo banité parce que décision et ko utaka na yo mokote parce que oza na majorité te na parlement. Est-ce que oza sur ba kinois au bolanda biso tole kana kin botala biso merci na bande ko tout botala biso na kin botala ma bien. C'est dans YouTube de nous informer biso qui n'est à 3e à 4e pays autour de la makasi. Et tout ça là mission merci na bande ko tout botala biso. Est-ce que oza sur ba Congolais botala biso na kati ya Congo na biso na ba ko voter du sous Fachi pour la deuxième fois comme président de la République. Ba tout na rabino ba question te mais na za pe journaliste lokola yo. Pour na yo pe na so ba voter Fachi te ba voter na Denis Mukwege. Pour asalani na Congo pour azana souci ya mboka abundaka pour na mboka aza muto a aider pe basi belé ba mama belé ba botaka biso aza pe Congo lokola Fachi pourquoi pas voter yé pe asala pe tout le monde a pe tout PCP chance pourquoi pas donc eza idée mora bien tout ça dans la démocratie mais moi je crois que les réalisations de Fachi parlent pour lui parce que Denis Mukwege a sali na niveau il y a ba mama a aidé ba mama na ba pasi na ba problème et tout o bazalaki nango na este ya mboka na biso aza na volonté à salaki yango mais Fachi aussi a fait beaucoup a continué à pouvoir en 5 ans il a fait beaucoup Mukwege a salité Mukwege suki na hôpital na ya Panzi pour aider quelques mamans et on applaudit pour ça mais Fachi a sali yango en étant président, a eu une décision que les lots na Kinshasa wana tozalaki soto ke hôpital mama yemo tozolela kama pa kuta yemba pona ba hôpital mama yemo wana na ba situation ameki ko bongisa ba hôpital akokaki ko bongisa ameki ko sala musala akokaki ko sala et je crois que ba volonté ya la kisiana ça mérite en tout cas que ba réélire pour na 2020 na mboka na biso Congo. Ndenge Fachi a vendu pendant 4 ans, bientôt là, 5 ans. Nambongo mboka ni kotisaka. Nande toyoka mboka ngo oyo asoki 1 million, oyo asoki 80 millions. Mboka na Congo à travers président Fachi a redébloqué mbongo maote et ton hôpital. Nabite ko bongisa mama embo wana Mobutu mutasala ngo za image ya mama na ye za makaba Mobutu. Mais ils ont minimisé ma maman bébé ça a bongi si maman est montée na mupanzi ya maman est mo atongi maman est mo mususu a orange on peut appeler ça un combo maman Marthe non
apesi yango komo mama martite kaka hôpital wana de référence, hôpital général de référence, pour exemple, hôpital général de référence, mais mon kile bien comme maman yemo na mopanzi atongi mususu. Atongi ne mususu. Atongi a réhabilité. Ah bon? Ouais. Ah non, non, atongi. Abongi cité. Na bandeli question nanga. Ouais. Vous êtes sûr Fatiba Congolais va voter pour la désinfo? Bien sûr en tout cas, il a beaucoup fait. Talaba Luala Bawana, Luala Bezala nango toujours na mbongo. Et pas Fifi Masuka kuna que nous talango chantier na chantier ezala jamais depuis Luala Bawana ezali et pourtant bon ezala chantier na chantier beta na YouTube Luala ba omona ndenge nini développer zokende na politique na ya 145 territoires bazo tonga ba classe ba place tonga maté ba kambe belé ba osala petit à petit. Il ne peut pas faire tout par une baguette magique. Malembe à Rosala. Peut-être il y a placé car la fondation. Tamsou dans 10 ans, président Moussou Soaroya, il y a continué la fondation. Parce que gouverner peut ezali continuité. Il y a placé la base, Batou Moussou Soubaye, Bamati. Okoki te mbalamo ko cha Congo boyma to komi le roi New York to komi le roi Allemagne ndenge alobaki voilà eza rapport non en fait on est komi olobi en 3 baguette magique olobi en 3 différence nini ça c'est non yo zomona et ba fonctionnaire à l'état ba to ba osala pour na l'état natango ya Kabila le fils natango ya Fachi en tout cas ici quand on a vraiment na habité na ko répondre aux questions différence ni par rapport à quoi? Est-ce que na bandeli question les lo oyo bato bando sala bato l'état ba professeur ba soldat ba roulage ba policier bato nyuso ba ça service à l'état bando sala na Raïs Joseph Kabila na oyo ba sala lelo pona Fachi Beto il y a différence ça mais à quel niveau que tu parles? Non à niveau que policier za stable lelo alieba ni bazolia bani bazotanga bien policiers a bien habillé dans Nzela par exemple policiers a bien par rapport il y a policiers to yeba na tango Raïs qu'est-ce différence tant ina ba ngwa mboka na biso ça dit 30 ans na guerre oui bango mais obi ke mboka na tu pas rebondir na 1 an yoka antena volonté impossible na même à ba million même ba chantier musu se kozwata musu 3 ans azana ko apona ba chantier papa to tena ba chantier ba policier na ba roulage obi ke ne dans sono boy to ko mona ba dégâts ba policier na ba roulage ne kindoki na to la vidéo mo mikolo mama kangi policier yibi kwanga policier lelo mais il y a tout dans le 40e siècle. Policier ibi kwanga na. Mais c'est autant ba oloba ba resto. Mais roulage ici na chauffeur na. Bien. Tant ba oloba siko tant roulage ba bundara na policier tisiko yo wana. Eza makambo o ba kuti yango non, il faut petit à petit ba salisango. Mama na bien. To kumara na 20 peka. Non et comment est-ce Fachi a aussi sa nyonso? Mais to kuma na 10 ans. Non. Mais quand Fachi me promettait mais non, Sarkozy à Kota, yoka. Sarkozy à Kota si ça passe ba français te. To combien de fois? Non, mais oui puisque ton personne soit Congo. Non, to soit makambo. To na bien to soit makambo Congo. Président Mokote Obama kotanga na États-Unis makamba lobaka asalaka oya kokai kosala et puis ake atiki na oyo mususu akobanda ezaka na ba structure na ba fondation na ba base otie policier wana yo zoloba azoyiba kwanga lelo bakomi ko restructurer armée ko restructurer police ko réorganiser makambo nyonso tout parce que ça biloko oyo bolinga baloba teke ba désordre akutaka ya sala na note na vie na ye ke azalata ministre azalata gouverneur, azalata président, ni azalaki te, azalaki ko travailler na parti où il y a papa nae. Donc azan ici ka monter ba ko funda ke Fachi azalaki ministre tel, place tel, azalaki mabe. Donc aye effectivement biloko wana akuti yango. Parce que policier wana o ya ko kuta, akota ki na pouvoir na coup d'état te azalaki élu. Donc ce qui veut dire que même na policier wana akuta bango. Alors il faut ko restructurer pour rééduquer Batou. Batou nous na police wana ba sou na tina te ba rééduquer bango. Asa comme un esprit wana il faut ka ba longola ye. Ba longole kutu na police parce que ça ne sert plus à rien.
c'est ça au babin la restructuration malembe et kendaka boete mbala moko bokoti kaka et que parce qu'il n'y a pas seulement le seul secteur le secteur les alliés belé à Rosala. Est-ce que pollution na so salaire iba quoi obi pollution na so ndo pena salaire na iba quoi ah bon est-ce muto na mbongo ni pena ba iba quoi obi batu boni toza bango na poto abazwa salaire ya mango ya na ba Belgique wana azwa ta msusu 1300 1400 na location ya bana même na basi awa na poto ba mama msusu na poto azwa salaire azape na magasin na restaurant aibaka o mena tout na yote ko yiba eza problème ya salaire yo même ozali okuta na batu belete na poto awa baza na salaire na vie ya bien ba yibaka te na tout nos questions tant ba relaxo ba bilamba batu musu ba relaxa bilamba na télévision ba yibaka te azana musala moi si na salaka abeta ba cop na zo mbongo mais akenda ko yiba elamba na magasin Mouibi eza likambo ya salaire te eza likambo bizaleli tokomi na question voilà to évoluer to tiala la politique te to dossier na politique non mais puisque on a la politicien et puis to stane bandeko solo élection ezoya na chaîne YouTube na biso voilà et puis na ba page news oya c'est Marc Tabu utilisera solo politique solo pour la mboka ils la présenter par Marc Tabu boza la connecter bandeko to bolinga politique voilà solo politique avec Saint-Marc Tabu donc bandeko tout postuler beaucoup contacter biso bandeko tout postuler tout ça Miss Gate tout ça Saint-Marc Tabu voilà maman bon etali makambo mboka na biso politique pourquoi pas tout le bilango to bana mboka voilà pour to clôturer na yango to clôturer na ba député Saint-Marc Tabu da kombo muneni on sali trop kinoni non na rolo ba ebiote le voyez monsieur na bité bano même te bano ba bote mi peut-être bano ba bote parce que biso tout zana yo ouais biso la bande cassette ba 2011 la génération nyoso ba 2013 to kitay moi vitesse et ça peut-être bana TikTok ba ebinga te tout ba TikTok na mona yo ba mona yo no en fait yo coller biso na ba génération nyoso et puis au coller ba plateforme nyoso félicitations parce que on a partout on a na ba cassette ba TV ba YouTube on a la na Facebook page on a la visibilité na page Facebook et puis on a na TikTok donc on a vraiment visible dans la région de nous ça est bio presque le lot so postulat qui muto ngotcha doute c'est marrant donc en tout cas c'est 3 fois 4 fois mais et là on est salo qui c'est marqué a postulé aussi l'autant le lot tout le monde plusieurs collègues plusieurs amis journalistes va postuler le c'est marqué l'autant du politique on a musika ozobanga poison ozobanga nini pour postuler to maël épée sagesse aux arana déjà et puis tangi ba classe vérité OK non ben nazobanga te mais ça conviction à moto na moto mais je crois que politique na biso pe hermo boy congolais à vivre na benga na non seulement dans l'actualité mais en fait et là au moins ils ont régné mikolo wana moto to lingo salang so ba tutu ba sa flat tout le monde a ke tonga ba flat oyebi ma flat ne suka ba te belé ba changer ba flat na bango et comment ba appartement ya ba comment foutre par mois mais à l'époque tout le monde allait là-bas tant ba yoki o makambo mi par jour $100 mais par mois $100 même sous 80 on ça on a le costo ça on a le costo et les qui ba biso ezaki mikolo ekomi ba ferme ba te belé ba leli ba kesumba ba ferme ba mabele ba toana ba somba ba mabele ba mela bango ba mabelo yolo ba bwa lobi wa zanganga et tout ba te belé ba souffrir na kosomba ba ferme et belé ba otala ngana na télévision ba ebi ki ba pesa mbongo mo azwa ba hectare mo tilelo amona musala ta investissa pour ça la bangulu banini à souffrir et tout bani n'est pas comme la politique en tout cas quand la congolais Zaïro à l'époque abana occupé maramba politique wana te au boulot ndenyo qui comme député ou comme nini je crois que batutu bako mona que bato to ayeba bango na nzela tanga comme politicien a bongi donc quelque part na ki politique moyibi ezali donc comment profiter na mbongo ya l'état ko yibaka et tout yango bazo ko voix mabo pour politicien ako voix mabo ete yango na batu nyosu ba moni ki nzela ya bomengo Eldorado ndeka biso to aka poto ndenge politique comme Eldorado batu nyosu to ba linga bakota na politique pour bimanzela tonga ba mapango et tout mais ils vont déchanter parce que ba politique ya lelo ya ba IGF et tout bandini ils vont déchanter je crois que tant que chose na ba mandat euroya et mandat très difficile pour ngina na kacha politique donc yango batunyos tout
bakei kuna mais toko en vouloir bango te ezali droit na bango biso kaka toza ba journaliste tokotikala ba journaliste et puis tozozela bango na solo la élection o ezali émission ebanda koleka awa na ba studio oyo awa na Paris et pas Migenyema et tout to bengi bino nyonso tout to critiquer bino te to lobi kaka que eza choix na bino boya to pesa bino visibilité effectivement ba meka ba bino pe ba voter bino peut-être bon ça la musala malamu mais soki salaire ya ba député et longwe na ba montant ezalaka ekiti $500 tikalaka wana ko kimate tout ça na 30 000 députés 30 000 sur 500 places sur 500 places incroyable ba bundana kuna oui ke banganga ndi ba salaire banganga ba salaire ba prophète ba salaire ba pasteur ba journaliste ma ramener tout ba tout ba salaire 30 000 Kala noko biso zaka na sanzete esika botika biso boya to kuta biso ga to nadia baza soka na fauteuil banganga ba salaire oui e comparo no ele kila kopa diama ko congolais so moni ba landa bongo e bo mona ba fiche na moni même vieux Zoro Mabiala Zoro Mabiala 666 joyeux anniversaire na Zoro Mabiala joyeux anniversaire à Zoro Mabiala pour voter 666 mais yo ndo za problème na ba chrétien incroyable mais c'est vrai. Namona wa poste o batu balinga me ko golf kizo la paix azad honorable wana kutona ya okoso ye asunga rappel golf ye en tout cas na nini na kisenso ya salaka sunga depuis déjà voilà ye vraiment et puis bonne chance aussi na trésor mbombo kawe na trésor mbombo trésor mbombo za jeune bon ye ba spiritas nyoso ba un peu beti dinaya ezama mpe bagage azana bagage et puis coach Day Miller Day Miller yazo et puis pour Day Miller il faut azwa pour bala changu na bisibino asala biso école gratuite 300 élèves ngai na visiter yango asala ba école asala ka ba épargne et tout et puis aza maele aza vraiment moto au député à part député c'est notre futur ministre c'est ça Day Miller aza moto ya maele ya black kala mingi ba mona ye na solo la élection agira ka ba entreprise na mboko donc aza moto ya black te bientôt bon na yefna la tarapina numéro na yo na ba chemise na ba t-shirt parce que za moko ba tout ba pour ce développement ya mboko c'est meilleur oleka te yepena changu to poniye ma meilleur score à Chang. Ouais. Là, obligé. Parce qu'il a fait beaucoup au Batouba Salité na Chang. Si, coach Day Miller. Après, si Batouba fond de comex, a Tongi Bekol gratuit. A Salim Rabé Bélé pour la jeunesse. Et puis, il a pris du temps à la préparation à Elokoana. Et puis, ils ont eu pour l'élection même pas. Même pas l'élection. Batunde, Monaki, Moussalanae, Batindi est vraiment comme ça. Peut-être que l'acception en image. L'acception en image. Day Miller ça. Voilà, pour la politique, tout le monde est clôturé, clôturé la musique. Dynastie, enfin, ezolima. Mais pour moi, tout le monde c'est marketable. Il y a une musique. Ça, on peut moi tout les gabisso. On a expérience. C'est le comme na troisième volume de l'album Dynastie. On s'est rappelé, na solé na kulutu moro dernièrement. Et puis au moins le quoi na yom tu l'ongole héritier maison mère. Quand on ira tirer na deuxième volume. Atiba Nicodème na premier volume héritier Sepelati. Et le gros quitte musicien. Pendant un musicien, il y a Congo ils ont rendu bon. On a habité où mais na makamo expliquer biso clairement classement banzembu ils ont rappelé par rapport à valeur ya batu na ba artiste na ba ancienneté ya batu. Bon mongana tout le monde a bon azabe musika tena héritier. Et ça pas une cause et le longola héritier na maison mais parce que ba tiaka nzembu na deuxième volume. Ndenge ni fira au cause nzembu ya Selio a galéré na ye abundila ya zarana e bien a tchangu na troisième volume. A joué à Bandeko Moussous, il y a quartier la tête, à Tchangou la première volume, tout deuxième volume. Et ça pour Nabatou Moussous, c'est le parfois au roman en négligence, n'habitez si vous m'en avez. Bon, mon y, tam Soussou, Toko Zango Pending, Wanate, Toko Zango, Bata quartier la tête, Bato Babimisi, Bossouana, Babibi n'a enlevé des rideaux à dynastie. Et que Bao ya simandé dynastie, vraiment. Voilà, ils allaient à bon au monde a été son dou la monnaie nezali ne bandeli bachaka na batu baya babeta variété après on sentit vraiment que bato banda kozela baye mais bango tout ba artiste mboka na biso
namonaki miel de son. Miel de son. A mérité pe namonaki sunani Modogo. À Barambwa. Ce n'est pas Soleil Wanga. Ce n'est pas n'importe qui et tout et voilà. Je crois que il y a une stratégie ni na osala. Mais et le cas au senganae que aoumi sa troisième volume wanati. Au peut ba émission de l'ennemi yango tam sur une semaine. O bimi to ba ozela o anana no beta babi misaka ndenge bande ko musupe babi misa ba 33 chansons bala moko bimat ba ko ipe ko bimisa yango c'est le délai qui importe biso yebi ba délai te to ya ça jugement boye nous rendre deuxième volume ko bimanango et puis 2 semaines après troisième volume et on a un problème teko to ko na période de stade où les padres auto ça la ce qu'on appelait dans le stade de Martin na Banakin, vraiment comparaison a fallu na faire raison aquí na place début sur lingara les arrêts à Wiranson et na on dirait comparaison et ça dit moi tengu fallu on dirait à récupérer pas d'avance par rapport à la tournée par rapport à la stratégie belé par rapport à ma belé voilà sinon des toujours temps dans les commentaires et toujours mona ils ont dans l'obité marambo tout mona fallait on dirait récupérer avance comme d'hab par rapport à faire on dirait tikali à retarder ba vitesse on dirait doser la vitesse au moins beaucoup qui ne course dans moninga na moto beaucoup bien à niveau moko moi ba fanatique nous besoin espoir à faire pas quoi avancer vite à l'équipe mais un temps après stade comment la faire na makambo zo yati même pas ko créer pété parce que le musique est un business maktab dynastie faire les albums yemo a créer à côté que l'andi tiki na sonner zo l'arna pourquoi pas créer des événementiels ba concert ko créer ba production yomoko au lieu de la ba producteur ndi pe bazana mo shooter voilà bon ba concert belé pe ba artiste nga na analyser ngo boye boye bi ke faire à hôtel prison boye bi ke faire hôtel ba difficulté belé non mais to lobi après stade de prison yoka non hôtel ba prison hôtel na moment belé et tout ko zoate ke faire a commis mbala mo na niveau na fali boye babandi course zoango le roi neti faire a utaki moi na Formule 1 ba voiture ekenda ko zo carburant so les carburant ça ni zongi na piste ya course tanga zonga na piste ya course fali azalaki déjà na vitesse na ekitate vitesse te zala kaka donc évidemment il y a continue na piste azongi na piste ya course mais fali toujours na vitesse na azo continuer na vitesse à croisière na siko régime il y a moteur, il y a ferré. Et ça, on m'a malembe, à part stade ou à monaki, et régime, il fait comme un régime extérieur. Et ça, dans un régime intérieur, monte peli, il faut se comme un régime extérieur. Ça veut dire que, on soit fournir comme effort, na performance, na kin, il y a un te côté kae libanda. Parce que fali, expérience, disons, on surtout à salarié comme performance, il y a un monde qui était caillé. Donc, ça veut dire que Aza déjà dans l'agenda à Batou. Donc, voilà quoi. Faire à côté la piste, après évidemment, la difficulté, pendant que Fali Azagi toujours la même vitesse de croisière, vitesse n'a changé. Voilà quoi. Donc, bisotou, to Zalaki, to Kamwaki, to Sepelaki, et tout, et voilà. N'a faire à Zongi la piste, et je crois que Bopé, ça est temps. Moteur n'a pas chauffé effectivement, mais je demande encore à l'équipe base à encore plus professionnelle, va travailler encore plus professionnellement effectivement pour que et ça la coacté parce que fali à kobakisaka vitesse. Tant que mon amour a commis na sima, oui, mutu soit moni mutu a bimi na piste à côté, liboso zaki yemoko en sani. Sa régime quand il y a vitesse et zalambango donc il faut s'appeler dans Nzembo zalanambango il faut pas zalanambango pour pas qu'ils ensemble quoi. Toi sur la vérité félicitations à l'artiste Fali Poupa par exemple l'album Ebimaki voilà ti lelo ba Nzembo presque ça du succès voilà pour nous le battre tout temps gâté que my baby voilà. Tozaki la première partie, Tozaki na ba Mayday, Tozaki na ba garçon Afrique du Sud onani
oyo asaki mwa polémique nani patron nani lipasa bambongo tozalaki ya banini mais lelo ekomi bafleur nzonde banini banzembo eyokanaki mpenza te na ebandeli yango nde mutu ezwi sikoyo place liboso ozalaki na bavene biso poison casserique non nani choisi matata choisi matata tozalaki na banini oyo nzembo ya mama mokonzi oyo babengaka nzembo kitoko wana oyo ya mama mokonzi et tout il y avait beaucoup de chansons nayebi te en tout cas nayebi te sur les alaraye et tout mais donc en fait en gros album il y a artistes et musiciens Fally Ipupa c'est moi pour moi sur 10 le meilleur album il y a Fally ezaki droit chemin mais non le meilleur album depuis Fally asala album et les cas il droit chemin pour droit chemin ezaki na valeur makasi ezaki vraiment très makasi mais aujourd'hui on peut dire que droit chemin est lui conquérant donc droit chemin est lui conquérant mais droit chemin et ko comparant na oyote parce que droit chemin nde Moutessala Fally. Droit chemin nde Moutessala Fally lelo poto ya oyoka ba album onini kombo nango Formule 7. Donc pona lo baket oyo leki droit chemin nazoka il a le droit de manque de respect na droit chemin pour ceux qui droit chemin te Formule 7 pété. Tu comprends? Mais Formule 7 ezabena et bendé à makasi. Et aussi la Tézara très fort donc en tout cas pour l'album il faut vraiment être solide parce que même grand-père Benz Bozi Bonia a Benyango dictionnaire il y a bolingo parce que dans cet album on a trouvé ba thème nyo surtout ya bolingo nakati na mede ozo ka mutu azolela anyoka mi turuti a changer de mobali après côté msusu ozo yoka ke libala ngo nazalaki boye to en tout cas yembi biloko nyoso tout. Très bien. Voilà. Est-ce que Dynasty peut encore ça la banzembo eko le album ya Formule 7 banzembo eko bimakuna pe to ko retrouver banzembo pe l'équipe Formule 7 parce que toi vivre na bien sûr vivre na concurrence il y a musique il y a ba titre il y a ba test bien sûr est-ce que la Dynasty to ko ba belle mélodie eko le belle mélodie déjà l'album à Dynasty et qui qui souffert na et souffert qui na promotion parce que faire azala quitté il y a des chansons comme Carte Rose il y a nzembo na mususu ba emba bomona ne bato ba emba ngo ba Carte Rose à David Mangaya nani wana nzembo mobo makasi boye Kelvi 5 isala nano banza bolingo guruna bolingo ezapena banzembo eleki banzembo Formule 7 Elvis Nkoyo wana ba Carte Rose eza banzembo so chango pena Dede Bozu nzembo Formule 7 oche Carte Rose pelé yango on comprend ba lo bateke banzembo nyonso tout à Formule 7 soko yena ngon album il y a Dynasty o eleka ke eleki yango nyonso tout non c'est faux ba Carte Rose et bimina lo nzembo wana Kelvis koy ezobeta makasi voilà donc c'est un peu ça baza bango surtout artiste mboka na biso baza très très fort donc il y aura toujours des chansons oyo ko leka oyo pe ko leka oyo voilà très bien c'est Marc Tabou voilà ozoka makambo biso ozoka na bino na ba internet Laurent Tandas na Marlène Kassanga ezolekati bozala bomba génération moko to bomba c'est baza baleki makasi ya ngai baba leki makasi mon biso to apena âge mingi te mais tout ça baleki makasi Laura na ba Marlène baba kokolo donc veut dire biso to sala to kenda ba poto et tout to tika ko to bangote après to yeko yeba ke ba koma na ba Kinshasa baza vraiment baleki makasi baleki o balandi biso mingi ezali ba Lidi Misenga ba opena baleki na biso ba Lidi Misenga eza bato lokwa neti ba Marlene Kankonde vous comprenez wana pena baleki na biso ba zalaki na biso moi moke ba monaki o totikelaki libele quoi bango totika bango te nga personnellement natika bango te mais bien que ba sœur na nga na yebi bango lelo et puis ba sala amsa na bango kitoko ba tiraillement wana pona makambo ya fere na niveau na bango na niveau wat bayebeli bango na ba âge puis ba komi nango na ebité so bazo la poste eza na salaire nini et puis bazara na poto
c'est pas la poste. Bon, on a évité ce que la poste quand na bila évité. Bon, je nous ça on va maramba basi. Bango moko na moko peut-être na. Te maramba basi kaka ba yebi comment est-ce que ba gérango. Non, c'est maramba gérango parce que ba gérango bien parce que talarara na komo yoka ba maramba moko très personnel et puis intime. Na privé à ba vie na bango ikomi kobima, ça ce n'est pas bien. Restons professionnels, tout petit kala na kati ya profession et tout. C'est vrai que moninga ko sala mabe bango surtout pour le moment il faut le dire que baza na kamoko hein baza bato ba soutenir qui fait rigola donc il faut baza là vraiment monoko moko et tout même si on va travailler ensemble té batika ba querelle parce que et au sala vraiment quand on a bango bien té voilà donc la photo et ça concept ya émission na biso voilà merci mandeko tout bon na biso c'est net pour moi merci na Chancel Mbemba de Midi Nzambe à Ballon merci mon frère pour notre soutien, pour notre force, pour notre reproche, pour notre conseil. Chancel Mbemba, merci beaucoup. Merci à Bandekotou. Merci à Oscar Marito, millionnaire en kilote, papa na prodige international congolais, Betarana Chine, de Konabiso très fort. Oscar Marito, millionnaire en kilote. Merci na force au sala pour Nabiso. Il y a Guy Baena, colonisateur de la SAP, pour monter, mais Ama Sylvie Baena, en Italie. Il y a Gobelich. Topesi Bambote, merci beaucoup. Merci. Topesi, ah, Obi? Merci quoi, Yago Belisha na Suisse. Merci quoi, na topesi bimbote, merci quoi. Topesi mbote na ye, topesi mbote na Fabrice Massamba. Fabrice Massamba, Red Muta, English Fader, c'est-à-dire vient biso ya chango mutema malamu mutu malamu Fabrice Massamba, Red Muta, English Fader, donc topesi mbote, merci Koloto, merci na tonton Massamba aussi na kati ya Londres qu'on te pèse bino tumbo te pèse bande retour na biso mbote roi bilamba na Angola te pèse mbote Kelly Tsumbu OGEPS de Paris te pèse mbote Dorcas Manzambi parfumerie Dorcas Manzambi pour na basuro na bino bulumba so kitoko c'est-à-dire faut contacter azara na Grenoble mais à tous en Suisse Paris a oteka ba parfum à qualité na prix à bien vous contacter pour na ba parfum na bino numéro na ngwa na WhatsApp TikTok na parfumerie Dorcas Manzambi donc c'est ça. Tout leur photo oyo eza concept ya émission merci beaucoup na héritier makaya pour na suki wakati biso zo bangisa zo umela photo yango ah Bokechu wa Yambo wana aza oncle nanga penda wana Bokechu wa Yambo ON Multiservice organisation Ngozulu avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Nino sepelaka nango pa Bokechu Wayambo. Bon na sepelaka na komba na ye pona mboka. Wana na sepelaka nango. Et ça là que les politiciens mboka na biso bazonga batu parce que yi azawana de temps en temps azong sera bango na temps parce que tu sais à l'époque politicien kanisa qu'il est l'homme à tout faire à cause ça nyos tout alingi mais cause na moto lokola Wayambo azana style na façon de faire oyo et bangi sera ba politicien qui tanga osala ebi que quelque part na moto na que Bokechu Wayambo azali et tout, les chouchous de la diaspora, les yeux comme une biche, dès qu'il y a le baka, na PC Bambote. En tout cas, côté na wana na apprécié que ça, ndenge alingi saka, politicien mboka na biso. Nini reprocher? Injure kaka, hermon pe les kaka. Surtout na ba autorité à mboka et tout voilà. Injure wana nde, il faut doser. Toyo kaka Peto bandoyo kae kaka. Mais ben jure ba ka keti na kine. Na kine pe no vandi ba hotel ba téléphone ba mais ben jure wana o nde a proferaka
eza bien te même na Bible oyo atangaka Bible pekisi yango. Voilà. Kaka à côté wana mais c'est un grand finalement tous années lobby tous qui peut lobby et tu es voilà. Ada vraiment ngana mongo 50%. Ada vraiment ba koko nanga ba yebi bokechwa yambo bien na mbandaka wana. Donc ngana za mongo à 50% et puis bandu na 50 maman nanga mongo. Donc bokechu famille nanga ba yebi bokechu depuis mbandaka. Voilà. Voilà. Toi avancer lelo oyo oza toujours pour tout contre combat en Europe na diaspora parce que oza cheval oza Kinshasa kin combat beaucoup plus sinon bango ezalaka pour na ancien président changement za quitté mais lelo oza pe pour bango pour combien de pourcents pour na soutien na bango ba oza ngaza pour ba combattant ti lelo il faut bazala kaka mais il faut pe batalaka ba combattre kaka te pour combattre. Voilà. Bah que combat, il faut pe tout évoluer, tout avancer. Mais les combattants doivent toujours être là pour que les politiciens PR Moroboé ba dozaka. Tokolo bateka ate pour les lots, toujours soutenir Fachi, tout le baké ba combattant bazalate. Na pouvoir o ya biso pe et tout. Na le bango ya biso parce que na soutenarae. Il faut PR mo réprimander zalaka. Hein? Bakoza na kubunga te. Parce que pouvoir des alliés pour le peuple. Donc ba combattant bazalaka toujours important. Mais ba excendesko des ailes ya koluka monko ko kende au-delà ya liberté ya batu wanande ezabienti. Mais ba combattant moi je crois que il faut que bazala pour ça ba combattant bazate ba kondiambo kapé ba commencer là quand même moi n'importe quoi. Très bien. Lelo o se marque tabou na makambuto sali na média na tanto sali na média tango zomona Koffi Olomide bazo comparer na Fally staff ya batu ya Fally ba journaliste to wolo ba ya Fally bazo pour dénigrer Koffi Olomide staff ya Koffi Olomide to batu ya Koffi Olomide to ba journaliste ya Koffi Olomide bazo ya pour na kitisa Fally eza nini de la musique na biso eza bien na musique eza bien te biso to sala peu polémique mais to za na moi ba limite moko et tout et voilà to za na moi ba limite moko tu vis pe qu'à l'époque pe que ba guerre pesari entre ba grand frère na ba petit frère père moko bon entre autres vient biso Koffi et banda les lotés et tout et voilà mais il fait comment on a ba limite parce que et comme il dépasser moi ba borne total a raté génération assez ba génération kalapé il faut bandima que génération lelo bazana makambo ba osala makambo entre autres ba Inosbi entre autres ba Gezma Wete ba Gali Garvey entre autres ba Peggy bazoya ko meka ba sala entre autres ba Ferré entre autres ba Fally baza belé ba Gaz Fabulous basé belé ba Rebo Chulo ba Morgan c'est la nouvelle génération au bazo sala makambo minene et tout baza ko meka ko sala musique convenablement mais aussi la génération PO Sika il faut ko yeba ko respecter génération o yakala et l'autre tozo yokana te yango wana na génération Sika na génération akala ça veut dire que mutu na mutu il faut à vivre dans l'époque naïe sans pour autant à traverser plaque bande ya mutu mais aujourd'hui que comme boza batwa kala bon nié batwa sika et comme pe boa batwa sika bon nié batwa kala voilà donc c'est un peu ça on parle de respect mais respect aux ala isusute et surtout na génération asika o bazo kanisa que balingi bango te non balingi bango mais peut-être bazar oyebisa bango que dans nulle part mwana akokokana akolobaki aleki papa naye ya solo et comment wapi
Nulle part, moi, na kolo ba l'équipe. On a musicalement parlant, tout parents pino au bout trabiso. Même parents, musicalement parlant, et puis et tout, il y a un autre ba toujours. Au moment je crois que dans mon avis, de konanga les gars qui na télévision, à l'obi makambo ba créateur na ba créature. Pegitabo. Voilà. La musique na biso tozala na ba père fondateur. Ba oyo ba saliki rumba ezala ba benga ngo rumba congolaise, ezala rumba congolaise. Ba seigneur lay. Ba seigneur lay, ba Luambo, ba Grand Calais, ba Wendo Kolosoy et tout. Bango ba icône ba père fondateur. Bango ba créer ba nuance oyo, bango ba créer onyo so tout ozanango. Lelo ba musicien lelo o vanda na sima ba obetelo batterie. Mais batterie wana ba beti yango mutu azui idée. Atalika na musika bo atali ba musique mosusu azui idée. Ayela bino batterie lelo bo bina yango. Donc il faut respect ezala. Batu musu ba koloba o non, mais toujours respecter bango, toujours respecter bango ndenge soki ba leki bango et tout. Toyoka makamba ba leki ba toi génération lelo baleki génération yakala. Non, toké gauche droite batolo ba ki fali à l'équipe ba musicien nyonso. Mais yango tolo l'équipe ba musicien na ba o ba kufa na ba o ba za vivant. C'est nos communication na bato ba lobela rai. Non, yemo na répéter. Fali à l'équipe ba musicien nyonso. Na kozonga en considération moko fali à lobango yemoko. Est-ce que yo assuré par yo lobango? Ouais, sora le bango te dans une considération te za na ba fanatique na le bandé na ba fanatique le créateur yo créature au leketi mais muto a le bango za Kisinjo quand même lelo azongi na Kisinjo na oui Kisinjo lelo akolo balikambote o yabi ki redéranger réputation et artiste et musicien le quoi ma Kisinjo ko le bango ko le kangate d'ailleurs pas un fan koloba Kisinjora kolekanga te iya za fan omona ba vidéo mo kalanga na Kisinjora toloba makambo lettre J ya JB Mpiana je suis micro yebisa loba makambo JB Mpiana Jésus JB neni Jordan ya basket JB ni ya lobango te sala boulot na ye fa player place azali mais makambo so tamso azoloba ebige na ser mutema eza yango te o azoloba Kisinjoro ka na yambaka na tomium na msimbisi bambuma pona héritier Watanabe. Non, wana Kisinjoro sa job na wana mutu na ngaya depuis kala donc kutu okoki kopesa idée. Exemple zani. Mwana akoleka tata na ete. Ndenge ni expliquer biso. Disons mwana akoki koya koloba te ke aleki tata na ye. Ata aleki na mbongo ata aleki na palmarès na ba coupe akoya lobata aleki na leki tata na ngai tout non akolobango te babenga ngo manque de respect eza makambo susu ato leki tata na télévision to na nini osalika moi respect na pesi exemple papa na yo azalaki mutu atekaka manga na kimanga ana aza koteka ya tanga ba classe teneti yo mais bandi ko tangisa na mbongo manga wana okomi pe na secondaire okomi pe na université bozaka misato na bana basi mibale mais komi na bana basi abi papa atali mango na oteka mbongo ya mingi te faut kana futela mingi classe abisi bana basi bino bozela ba ko bala bino mais après tata si c'est classe noté dernière fois tanga futelo Minerva tata abino akufi atiki yo na mayele na mutu o alingaki yo tanga classe. Ok, yo comme premier ministre, bazi on interview mo boy, olo boleki tata na bino. Oleki na ndako, oleki na mbongo, oleki na nini, mais koloba yango eza respecté. Aujourd'hui génération lelo, donc lelo musicien congolais mon côté a droit au ba keleki tabulay musicalement parlant. En tout cas musicalement parlant, pena nenga solo musicien. Ou à l'équipe taboulé, il y a génération lelo azate musicalement parlant. Oh. Taboulé azo ba trophée ni. Ça va. Si quand on meminga place à bien. Beaucoup de artistes de génération lelo mingi baza ba interprète. Oui bien interprète. Mutoye mbaranzembo bat. Très bien.
asalaka nzembo te. Omoni tableau, soko moni tableau oyo muta dessinaki yango, to soki muta dessinaki yango mukolo œuvre za muta dessinaki yango. Ba tabulei ba komaka ba nzembo na bango moko. Tabulei akoma ba nzembo ne moko ebele. Pe azu yango ayembi yango esali succès. Tabulei asala plus de 40 ans les cas. Il y a succès, il y a carrière. Bah ta génération le non ba komi na 40 ans. Kofi Olomide to. Yokana. Kofi Diale qui 40 ans. Ouais. Kofi Olomide a 40 ans. Tabulei a Kofi na 2013 ayembi na carrière la longévité ayembi belé. Et puis asali banzembo ne yemoko. Kanga data lelo. La plupart banzembo bozo ka ya kitoko o bozo ka na album to kolongola ma musicien mon côté ba composera banzembo na bango te. Bale kana ba plateau ba bisa nzembo na o sala section ngamo na composant. Mais oyo ka banzembo tout tabula yemba pour la majorité yemom ta composant. Et là on a le les kaete yango. Ba thème belé boyemba ka tabula yemba ngo tout. Ba nuance ba makambe belé. Donc musicalement parlant, génération lelo mon côté à l'équipe taboulé. Na tunyo ba trophée bisingati. Ce trophée ya musicien zarani. Ba trophée za mérite lo wa lo love. Bozara na ndako na bino. Bozara na ndako na bino ba trophée. Na linga ko ta place sur la te parce que me manga na polémique. Pona nga. Non, pona nga. Trophée ya musicien. Na pe sur exemple, carte rose. Soko qui troisième doigt, ya ferré. Trophée musicien ngwana. Soko qui liputa. Et beta, ya fali poupa. C'est ça le trophée musicien. Et loko ezo sala na mon thème ya batu. Et ça te ba organisation ana o sala ka. Papa, oyambaki tena tuni oyambaki na nyawa, c'est les unotes. Na pesa ka trophée. Il y a des banques à la fille de fer. Ah, déjà mérite. Abimaka na tuni muto o ya pesi batu wana trophée. O pesi batu wana trophée. Azana mai na makila na eloko musuna kata nzoto. Na pe na pesa c'est les unes trophée. Aleka ki alo bat seul trophée azwa la vie marque tabu muta pesa ngo. Parce que a négligé ngo, mais soka négligé ki ngo te ça trophée. Trophée ezali nzembo na yo succès sala na o sala na kati ya motema. Yango wana trophée pour na ba artiste musicien. Mais etoko ki peut ko négliger yango te. Ba mérite wana parce que ils ont aussi quelque chose de bien, ils ont ça peut valeur à ya musicien na crédibilité. Mais toko ki ko kangama nango kakati. Parce que nga pona nga musicien aye manzembo likaba kotuna moninga tongana mosisa azali na ye malade te. Nzembo wana sala succès. Banzembo neti ba Mansanga ngana le tsanga mansanga ils ont trophée. Ils ont trophée wapi. Mais tsanga mansanga yebisa génération nyo surtout à époque wana. Et ça na kati motema na biso. Et vanda ba benga ngo caché sec et beta tac. Yango wana trophée na biso pona ba artiste. Vous comprenez? Donc taboulé azana ba nzembo oyo et vanda. Taboulé azana disque d'or certifié. Pourquoi vous me manga? C'est pas question de Miguel, s'il te plaît. Pourquoi pour me manga na ba place wana? Et ça na ba biloko mususu so balobi ke batabula bazwa batu musu bazwa te oloba ate. Azwa disque d'or certifié te. Azwa série à l'époque wana mingi bandazo ba maracas d'or. Azwa disque d'or certifié te. Ma beta Olympia na mindele pendant des jours et des jours. Et là, on a pu monter au salango lelo. Ben oui. Tant qu'on monte au salango, à Rolongola yango. Ah. Mais moutouana pe. Il faut ça là-bas au pétaboulé à ça là. À part on est amis soit ça. Et belé. Détini. Et belé. À 3. Et belé à papa. Yo qui est tout na marambo taboulé à ta 3. OK, tout na marambo taboulé à ça là à ta 3. Lelo batu ba lo banzembo ba français awo. Tant ba tabule ba yemba ba fétiche. Ezaka na nini? Azwa druma chukotsa na kata musique.
yebisa na génération siko nana ngwa mimi instrument mo akoti na musique nani fali ya ina nini yote yarani wa micro na comme ngani pourquoi zo yango pourquoi bino fali asala bino nini mais otuni ngai na dans cette bino na fali asala bino nini otuni ngai so na nene eloko na biso fali na ototi osala na obosani ba polémique le kana internet balakisa mukolo mo bo musicien mo congolais mususu aoyemba na ototini ezaka lelo ah mais il fallait me lobela ngo ko alobela ngo neti kofi mutalobela ayu arena liboso ye mutobeta ngo liboso congolais mo na beti yu arena to na photo retenir nini to retenir nani eli biso sur la yu arena kofi to mutabeti kofi eli biso lisolo ma beti te siko nani eli ba congolais yu arena eza kofi to fali kofi mais abeti te. Oui, c'est mystique. Hein? Mais oui. Parce que Kofi, elle a biso Bexi, a lobeli Bexi, a Beti Bexi. Na Yu Arena, a lobeli Yu Arena, mais fali muta Beti. Donc, Kofi, c'est vrai, na histoire, il y a l'accès biso Bexi. Bon, ce qu'on a dit, tozonga. Tolinga te, mutalakisi biso Olympia pa Beti yango kombo na ye Taboulay. Très bien. Mutalakisi biso Zénith pe a Beti yango abeti masiki mais il le baté tant Taboulay abeti Olympia abeti pa yako beta Olympia abeti azali muto abeti Olympia mwana muke muto abeti Olympia na mwana muke lokwa neti abeti masiki na zati abeta ngona 19 ans mais Taboulay abeti Olympia na 30 ans mais muta liboso ba jour ebele pena mindele na kati yoka biloko yache na beti Olympia mokolo moko te ba jour ebele na mindele na kati na mindele pezo compter mindele fait compter oh yo mona concert na biso ba congolais et tout na ba salle wana mindele batondi est-ce ba darata 100 mindele na génération lelo ou bien banda na ba jibe na banani tout mais papa oui mabeta concert mindele na mindele papa na lobby na yobo ba salle neti ba Bercy ba Zénith ba ne ko cha papa mba beta ba salle ba mindele belé na bi ba Bercy ba Zénith ya ba congolais bango moko abi to tchesa na congolais so mona 200 mindele ata 100 mais soit tu la biso ba image banda Zénith a wero mona 100 mindele te ya jibo mona 100 mindele te non ya fero mona 100 mindele ya fali mona 100 mindele c'est biso équation le roi bino bo tout mindele bazo te point mais parce que musique pourquoi mindele bando ba concert à Taboulay bazo ya ba fali na ba fierté pourquoi il faut surtout na bango tozongi Yu Arena Kofi muteli biso kombo fali azobeta nani alakisi ba congolais Yu Arena mutu moko na beti Yu Arena te Taboulay abeti Olympia alobi abeti Olympia abeti yende mutu a dévergele biso Zénith batu musu ba esima to ye ato beti yango na bambinda nde nini mutu abeti yango eza abeti Zénith na biso eza abeti masikini Bercy eza Kofi Olomide aye ko beta masolo ya Yu Arena mais dans la ligne où vont les choses fali mutu azokende ko beta Yu Arena mais nanu pe abeti te ce qu'il fallait abeti Yu Arena donc tokoma na Taboulay l'homme qui nous a dévergé Olympia abeti masikini accueilli na Zénith Kofi Bercy et fali Yu Arena. Merci pour le lot Chouki Marc Tabo, merci pour la confiance au Salarabiso, merci na assistance Yakoum. Et ça bon côté. Très bien précisé. Merci. Bibi Salama ba image ba 200 mindele. On a Aristote. Mais parce que likambo koloba koleka wana yango na lobaki pesa kaka image ya 200 mindele na Olympia na Zénith na Bercy to nini. To c'est non na Yu Arena. To c'est na Yu Arena peut-être bakoza. 200 mindele bakoza. Mindele. Eu não falo português, eu falo português, não falo francês não. Não sei. Não sei marketing, merci na assistência com Matheus. Merci na réalisation de Silim Bosonja, 2,50 m, sinon le Kolomolai Bosonja, merci. Merci na assistance Richie Makaya pour na yubika stoza boye za grâce na frère na biso aza déjà na Panama, sinon katasuki bien, aza mobile. Mais bakimbangu solo to mona quand même mindele.
Ah, il y a Kimbangu. Na ya maestro Olivier Chimanga. Mais babeta ende na ba Zénith te. Content. Merci na ba ndeko bataliso. Oko remercie banani. Na remercier en tout cas David Mangaya. Très fort. Il est très fort. Très fort. L'homme à la Ferrari. Voilà. Ferrari à Pembe. Na qui lui vient à poto? Ah, na kin. Nanzela ni Ferrari etambola. Etambolaka. Ah, Mangaya. Na mata yango. Ah. Na mata yango. Ils ont roulé bien. Alatinga bilanga Saint-Marco tala et tout banini. Les Ferrari penaient sikabio ba Ferrari mingi ya ba kino no ba 15 ans passé. Wana Ferrari ba 20 ans passé. 2022. Les 2022. Ah, Mangaya. Ça pena ba osati ke ba biloko mikolo. Ah. On biloko iPhone ezalaka nango. Siko iPhone 15 mais on ba chesko iPhone 20 bimana nte me ba tiango ya munene na carte Ferrari. David Mangaya très fort. Mon thème ya Fanny, Chis, ma petite sœur, bisous là où tu es. Voilà, Turbo Sanaté Didier Boudimbo. La nouvelle génération de la politique congolaise. Didier Boudimbo. Des fois, Bisso na parti politique AVC, Tozoba député Belé et puis Tobongisa Parlement wana. Na leader na biso Didier Boudimbo place na PC Bambota et puis Turbo Sanaté Jeff Jadi les têtes invisible ala Facebook te WhatsApp te Willy Kaimbera mtamona ka to PC Bambota place ça le gouverneur Gentini Ngobila et puis Peggy Tabou o abimisi single yeyo félicitations abimisi single na ye mais Peggy qui mano ba polémique pour yo ebika. Merci la passage de ces marques. Merci de retour à Talebiso. Elengezalaki Makasi. Biso le minute tukutani mbala ya sima soki tata Nzambe azongi te restez connectés, restez branchés, merci. On est ensemble. Ciao. Pas solo la vérité.